Ok, salut à tous les internautes et surtout bienvenue sur notre chaîne Chati la Star TV. Donc, tozana karapona kosela bino musala ba une na biso nyonso. Donc tolinga bino ya mingi ezangai wabino l'android de la presse congolaise Nadège Beauté iboka moite de omoni ngai na chaîne ya concert na ngai donc tozakana poto sola kaka donc par rapport à l'actualité on a vraiment tout sur la baron na Chati la Star donc tout mais quand bête mama solo par rapport à l'actualité zo les kamikolo système quand mutakalisation donc on a tout mais quand solango na ma concert vraiment du cœur tout mais quand bête mama solo tout ça analyse ensemble vraiment na bino to comprendre ezakaka nini mu pepe ngo 2020 to nini vraiment là je passe micro à mon invité. Bonjour Chati. Bonjour Nada. Bonio. Bien. Vraiment naza na chaîne na yo na sepela kinga mona yamba ona kata chaîne na yo moko vraiment to meka mo beta masolo en 2020 mpepe yo mona ondeni 2020 on comprend Nadège. Na mna robanga ngamo ko banga yango to swana na ba ex na robanga ngamo makasi malgré to sala ngo te mais ko banga ezaka parce que to za bato média ba ko piéger au pebo donc se retrouver pe aussi mutu biso o to botama baleka mibali na sima déjà donc ma trop bazali ba papa koto ba belle famille surtout donc ma trop en tout cas ça fait mal vraiment ça fait mal Chati to mekano ko sola mukie pona yozo mona ono ndeni ni mpepe ko ya makasi boete e ba ina ba politicien to bande mambo mamimi esili to e pa wata esili te koti koto doki pona yozo mona ono nini to fait du monde na ba esili te tango zo ba keto leki bo esili to zongi bo esili te bato nde bakanisaka so news eleki likambo esili non likambo etikali parce que na internet to retrouver kaka yango donc so mutu abeti Watanabe aobimisaka bavideo wana mutakala wana donc esili te etikali mais peut-être que edosé nde peut-être eleki nde tu vois nga azomona ngo eza bible de lobaki au tas de la fin makambo koya ebele bon so peut-être to koselaka attendre de la fin makambo to kosa na Nadège so comprendre biso to ba jeune ya lelo biso ba média lelo to kosa en ligne to YouTube ya lelo et na vitesse tellement makasi vitesse wana ezo senga oyebana obima ozala na Nadège olata kitoko ozwa biloko cher olinga et tombe voilà donc biloko na nyonso nde ezotinda bato bakota na ba insanité. Vous comprenez? Et tu n'as pas de insanité parce que l'éducation autour de bandako, tout ça le coup la bateau tout ça mal éduqué. Mais ok bah parents na biso ba éduqué biso ba pisa biso. Surtout dans une auto banana na kambu ya maman na biso madame Peniel. Tout le monde bazo côté la ye ba beta qui tout ça oui. Naza mwasi na kolingate un jour na kota libala oyo ba robeta nga bongo ba kozuka. Pour mon mobile na ba message à bana basi ba boye donc c'est ça mbala betio na rondimate. Pourquoi? Parce que biso no bana baluba to na show ya makasi monde bango pe mibali bazaka show ne pe biso basi pe to show et puis baki ça lisusu a mwana poto donc aza sous show lisu ya poto o abotama nango donc nanzimi nanga te ke no so ba beti nga lelo pa mobile nanga na bomba vidéo na nom de l'amour et simbate bolingo to tshana mupandi ils ont vie à santé parce que basi belé le na poto ba kufa na ba torture à mibali ba famille na bango lelo batikala ba zangi bango Nadège akufi tamsu ba luka ba yebela tamsu famille za awa yo kenda poto yo moko okenda kuno bali mobali mo bokutani kana ninga mboloko so tout mabe bokutani bobalani tamsu mobali na atini mbongo na famille na ote osalelo mo pa na libumu hémorragie interne okufi muto olandelo na nikuna na poto tamsu famille belé na poto baate sango yaka o mananya kufaki to sali matangisi basali matangisi ok tamsu mobali abetaka yo eloko mo boy na libumu esalaka hémorragie okufaka muto olandela yo azate perte na famille na yo tu vois alors to bazo ba dénoncer wana bazo ba il fallait dénoncer moi nga dénonciation na ya lelo moi je le trouve pas non mon comme les ken on kala non mon faible makasi parce que na minute so ba longole bilamba ba trace wana ça sur souté. Et ça les sous-soutés. Donc, et ça sous la puissance. Attends, on va dire que soit la justice, alors ça va prévoir, oui, mais et fait à ma cam. Nama o ba tu fais ba yo que le temps ba betaka et puis azaka na zem. Prisonnier maikanga kotate.
tant banga ba moni na babilo kwana ah bomba ki ngono de l'amour yanga ba ki tant da bomba ki ngono de l'amour fala bomba kaka tisuka biso beto babeta to beta ma o beta mi peno beta mi peno kanga mi lamuki ka yo moko ah na bomba na bombi na ngai esukila ka nga moko parce que soto beba nena ke na bimisi na expliquer non parce que intention ko bimisa nga après 2 années et puis tant ozo bimisa il y a 2 enfants bana basana bomba j'étais yaya batu ba luka bana na mokili ezala ba mabala oyo soki mwana botami na famille wana mwana nata mabela on yata te mais au mona mwasa oluka mwana te mobala oluka mwana omona na te mais yo au mona libala tu as bénéficié des enfants des beaux enfants oh lelo na vie na otam susu bana na ba bimba ba ministre ba bimba ba président ba okende misika donc falo talata ati mobala on peut ani mabe ani chacho ani boy mais bana nanga peut-être na bénéficier na libala bango yo baza ba richesse nanga bani nanga un jour atana bali nanga te un jour atali libala était dans une femme d'affaires j'ai 2 enfants et ça déjà pluriel donc ils belé bana na ba sala susu mokili na bango production na yo kombo na yo esa nini ekotikala voilà wana nanga na peut-être côté ya Peniel tozongi na la fille la vedette de l'année Eliane Eliane so bien on a te fallait embela ki yo yete la vedette de l'année la plus belle femme yeoyo ah maman ya na bengo kutu ya maman nga kutu na ko bengo mwana nanga parce que ma fille aura 18 ans cette année ce qui paraîtrait yo za 20 ans donc na ko boto donc so na boté na 14 ans pour moi na boté na 16 ans donc so na boté na 14 ans donc na boté Eliane ben oui moi na ko sa 18 ans ma fille est née donc so na boté ki na 14 ans 20 ans na nande ba parents na lobby babi aza 20 ans donc na ko boté donc c'est ma fille na bengi mwana nanga donc elle est ma fille. Vous comprenez? Si elle était ma fille, hein, maman, tant yo soit disons au bimana pasteur Moïse Mbeye na âge de 17 ans. Ou ba no yeba mambo sate. Ah, o yeba. Hein? Tout ce koko ça va. O yeba mambo sala. Yo mo yebi ko mineur. Moi na nga mo sinenga zawana. Azana 5 ans des humanités, azana 17 ans ou 18 ans. Maramunyo ça sala yeba kana tu sais ce que tu fais non? O yebi ozo sala retomber la ngozanini. OK, ayebi donc Eliane ayeba ki makambo azo sala. Ayeba ki mo très bien. Ayeba ki pe ba retomber nango que un jour libala pe koki kosila ki makangu ekoki kosimba te, tout comme pe ekoki kosimba te. Eza viol ta. Eza crime ta. Parce que viol nga dénoncer en première fois, deuxième fois dénoncer. Pasteur Moïse Mbeye aza célibataire. À preuve de contrat, à Balaka oui, mais bah divorcer na moi c'est na moi na tikala. À Balaka pour ton information pasteur Moïse Mbeye à Balaka moi c'est na o babota ni moi na ba bala ba luba ndenge zalaka. Mais tant yo comme pasteur nzamba yo révélé que non moi si wana ya yote. Ba kabwana atikala célibataire. Donc akolinga nga, akolinga yo, akolinga ye kuna. Aluka moi c'est na ya osani ya kobala malgré aza pasteur. Vous comprenez? Akolinga biso na poisa peut-être boité. Alinga biso tamsu na cachette alinyo na ndenge na yo ngape na ndenge na ngamba otala o nini na kobala. Tant supa linga ki ye pe atala ye. Amoni que correspondre te et sili. Sko yusko ko mo bengango natali lobi. Moi je voulais seulement sauver les âmes qui étaient perdues. Quand tu sortais, tu enlevais les habits là à 17 ans. Tu te rendais compte que tu es intellectuel au yeba les mambozo sala, tu n'as pas voulu sauver. Au sein n'importe quoi. Oh so nga mwana nanga na zipona bambata ki tourne so ndengo zawana komeka ko tata internet te participer na lisumu bango nyonso basali mabe nanga okisa ni internet o sali personnalité nanga o sali personnalité famille tant que no sa buzo bano kuna Moïse Mbeye akanga ki na singa kinga yakanga yo yakala na mbeto longa bilamba non amvuta ki ate aboki le gege yo zo gege ay longa na bilamba lala te na des to loba bana ya balingi via mbangu via nabi makala pasteur Moïse Mbeye mon homme hein mon homme pour notre ba vidéo mususu awasala ba a filmer boye na pasteur Moïse donc eliko nze wana ye ba yende mais vanda nango na motema alors c'est simito kanka motema obetika maboko courage ça va aller telema popola mabele miko esimbite telema popola mabele lata patola tel papa continuer chemin ah c'est la mission. Siko okomi plus salut koleka voir même na likambo sala kiti. Na raison na yo.
na bator na yo nyonso eza emballé parce que mutakala na yo sikoyo lelo esali nini ebimi sikoyo nde bapiblie wana mutakala bongo azosukwa na douche ata kobala ne mpo babala na bango kaka abala na ye asali makambo nyonso mais bana na yo okobota lobi mobali na yo bakamani na mobali no baobeta ngo moko mosusu mwasi na yo aye yo ti ye wana bapibiaka ete ye yo ti tu vois un peu ça c'est trop sale mabilo mosusu basisa yango tosisa onkangana na deje eloko ekoma olekela bato na mikolo oyo moninga asali ka bombangu yaka ye kozwa emission mpo na nini siko systeme yango uti na wapi nyonso ekoma osilaka internet toyebi ke internet eza yango na vitesse nde totala maboye tokotisa émission boye batali mipende na deje pembe ozwi mwa kode nga mpe batali nga mipende mwindu nazwi mwa kode toyebi na biso esalama nango mais babiloko mosusu mpe tosisa yango biso na biso tolinganaki nga na yo tosala bolingo na Facebook tokutana yango omona yango émission olula yenga nazalanga mpe célibataire nalingi yo chane tosala mwa video oyo tosala mwa nini mini tosali mais ntango esili nango mpe kasi ti c'est comme si chati oza mingi contre bafille c'est comme si oza contre bafille trop oui naza contre bafille pourquoi parce que biso nde tozalaka emporté na bozoba ozo comprendre tolingi baprestige tu comprends un peu moni wata mpe azalaki publié mais na minute oyo wata obeta miziki ne osala makambo na ye bien mais sikoyo tala sikoyo elia nde akomokolela bilelalela na bavideo tu vois un peu ça tala nde akomolela bilelela bavideo tu vois un peu ça donc mwasi aza mama asupportaka biso nde tobota bango nde bazana biso nde tomema bango 9 mois na libumu tobota bango ata leo bakoli bambinga boye nde tomona baprésident junior tomona badavid tomona bacédric alati pantalon boye epa na nga aza mwana pourquoi parce que je suis une maman naomemela libumu na nga na obota ye oyo mpe na obota okola okoma neti ye alors mibali bakoleka biso na esprit te jamais bakoleka biso na esprit mo boye mobali mo boye amanipule yo apibie yo asali oso neti nde ye nini non parce que faible oza trop faible ntango osali likambo esalemi boye operdre mbala moko e na sens te operdre mbala moko donc sens esili mobali oyeba te nasali nini baomanipule yo conséquence eyeli yo supporte yango prie nzambe okoti na chambre oprie c'est tout bozwa ko makasi kogénère oprie nalobi nga nde naza boye naobima na paster Moïse Mbiye apres natie mpe na motu na ngai ke baobalanga loba nzambe loba mokada nzambe esalama parce que mobali no mpo abala yo il faut bomba nzoto na yo ozo comprendre ata so paster alingi yo olobi neno papa nga mpe nalingi na nga mais nabombi nanu nzoto na nga mokolo tokobalana nakopesa yo yo mpe baloba sikongo na kamwa bafrère onka bango bateya bongo ka bango bato ya liboso bakweyaka na erreur bozokondane paster Moïse na ndeni na sens nini aza moto aza être humain aza paster oui aza paster aza corps de Christ akobatela nzambe mais peut-être azalinga mpe la fille mpo na mambo solo mais ntango amoni la fille aza faible basimbi oka na mopende boye opanzani okwei na yo bikweya kwe ntango okwei bikweya kwe botikalaka na bikweya kweya mpo bango mitu ya bato bango mokobetisa biso mitu pambapamba tosala baémission tozonga boye toleka boye tolobela mutakala ya oyo ya monene tolobela mutakala mosusu ya mokie tolobela misusu ya mike kangama bo memoni te quelque part paster Moïse Mbiye abongisi ba ame ebele omona ngo te parce que babi odon se kona yesu kwa opesa bato nini nayebi te na première ri wana nga na kei po apesanga nini c'est ça le problème aussi surtout sauter wana mama totonga parce que biso toabata théâtre toabata maboke mon ami pe Herman ye pe aye pe ebimaki mutakala aya moto na ngai moto de moi mon président aya na lela qui j'ai pleuré Chati la star pleurant j'ai vu le vidéo je pleurais na raisonné ba mam to sole belé na raisonné donc na leli ya ils a passé toye ba place ni to nyata nini tozosala tosala nini sentiment memaka biso te yaya po tolukaka okenda mwasi olingaka obala bana po olingaka obota yaya tiaseko tiase parikazaki bazwaki na boîte c'est comme ba histoire moi bo bazwaki na boîte après ba ene na chambre wana ba fille on dit bazaki mibale c'est ça
landi pe ba video pa ba mususu ba bi bazaki mibale baza ba fio babinaka na ba cabaret babina ba ni wana babima okozwa pe deux filles obimina bango nzela moko tout ça ane mobali ya kokosala na ye babiloko wana nde baloba mibali batriche na bango kaka mais totalaka nde sikoyo zo comprendre chez luka pe film aza sérieuse baza na bango balingana bango mibala bato baza na bango tu vois sikoyo nga na otala kaka drogue te na otala kaka mutakala te na otala ke ba surdosé ye sikoyo drogue eleki akufi a perdre vie na ye atiki trou na famille na ye trou na groupe na ye trou na biso batolingaka ye ozo comprendre bakoteli pe poison bakobimisa pe na mwasi maladi kana se ya drogue wana bachange ye mwasi yakende na basi mosusu mais na se ya drogue wana monguna ni moko ayina ye ye moto atindelaki ye bafille wana asede moto maladi zwa maladi kufa akopesa pe mbwa ozo comprendre batie eloko mombwe na nzoto présent ngala leli ezaka pasi pardon na ese komaki na oto yoki yango mais prudence et puis masanga tika no masanga musika na ona tika no vraiment masanga parce que soki masanga etinda mutu na mabe bible kutolobi diboko ezotinda na mabe katango sani bwaka ngo parce que ngani na boye ngala mela masanga na ota verre na ngai so la ke suba tan na zonga na mela sute komi tungsa te misiliseli na ngango nano mpona telemi asala bongo na omela lisusu te donc oyo na meli wana esuki kaka wana pourtant baobe biso baotyela eloko ya mabe oyeba te mama bato ebele lobi baseki ye misusu mpe balobi boye misusu mpe basali mosusu ebimi oyo bato bakoka koyeba te ebimi nango nyonso boye babimisi basekret na ebelebele ya babasi ne mosusu ya babelgique ya bapoto tout donc babimisi bazelaka shit ya motu makambo ebele oyo ezobebisa personnalité na ye personnellement tu vois donc personnalité motu barattrapa yango te c'est pas facile donc eza likambo à se maîtriser à réfléchir sikoyo nini na osala et puis bato mosusu oyo baencourageaka yo balobaka noka osalaka bien président c'est bon tala motu nyonso tolobaka noka c'est bon te nayebisa eloko wana président je sais pas si tu te rappelles motu encourageaka yo kaka nyonso ozosala azolobaka oui président amabe il faut mutu pe ko nadege omondi oza boye kosali na sepe na nga nango te na sepe nango te ata kutu yo moto olesanga ata kutu yo moto olatisanga mpona aloba noki na sepe nango te naloba na nga je vais parler parce que koloba na nga wana peut ekoki koempêche yo okweya na libulu te voilà donc c'est un peu ça noso nakoki koloba analyse suka nango sikoyo mama na likambo na biso ezali mutakala ya frère Michel baluba bino baluba bo asomo chanson ezalaki biso bangala o bangala kobotama moluba oyoka elenga kitoko ya mutakala botama moluba oyoka gu frère bolamu eleki ebele topiana bolamu eleki ebele vraiment toyebi te toloba susu nini na makambo obike tokoma ovanda biso kuna ya matete so tovandi na lemba na batelefone kaka boye kwa Cédric nde asimbi kaka boye eye ekomi babwaki résultat exete kosa bato nyonso kala batelefone tala kaluji obi te on dirait epa na nga réseau eza bien te bakati connexion amati likolo bomonanga ekomi kuna na dg ekomi tozozela nini ata bino moko donc na internet okomozaka mutakala garçon moko talobi nalobi whatsapp nanga botindelaka mutakala ya mutu te bosenganga mpe mutakala ya mutu te mpo nazala yango te yo tosenga mutakala na tindelaka mutakala ya paster ya moïse na osongo wapi ozalaki na ye oyo so na otala ya paster mo boye paster wana ayemba bandemo baluba boye totala ye boeskize biso totala mpo tozwa moye toyobetaka ya lisolo fo toloba makambo oyo toomona chati ako amonaki yango te amona mpo toloba yango bien yango kaka ndenge akumisa nzambe na monoko na bino mpe esusu ako nde epezaka soko moto ayemba otiluba yango pasteur okumisa nzambe te siko ngo
Le mona mawangu ya o tata banani. Ye usiko o peto laksa. Oh. Kani nga ucho kumisa nzambe, kama unakone ucho kumisa nzambe yango. Siko taya degré. Oh. Oh yes. Oh garçon na garçon. Kani nga ucho kumisa nzambe, siko place na tolo banini. Où va le monde? Yembi kuna owi su nzambe ndali nga chiluba makasi. So o sati banzema balube kota katina kati pe la plupart ba pasteur na mona bazami baluba donc o sati era okumisa nzambe okokota pe o mati okena dimension mususu mais era sisi kaka munoko wana ta mambo sana Na moi mobile. na moi mobali na muningane mobali pasteur frère église na combien mon frère na église boloki pe biso trop bato ebele basambela lisute balinga so mama beglise te mpona makambo bato ebele kobete lisolo eglise te aokie te asambela na ndako azwa badime na ye apesa baorphelin balia na bango bambongo ke akee na baeglise mpona biloko ya boyo c'est triste en tout cas c'est triste yesu mpa abakaka oyo azowumela makasi yesu yaka na okaka mponga asi na botana wapi yango donc c'est yesu aya na ye bambali ya mwana 11 ans ya 8 ans mwasi na mobali na oluka esu na ye donc yesu aya na ye mpona ngai natia na point yesu aya ayako aya ozwa biso tokende na biso pardon ekuta ngai te na réunion ya pelko naosumuka na ngai te toosaka baanalyse so ekuti ngai na nini nde nayoka motema mpasi vraiment eza mpasi vraiment bomeka kobongisa etamboli toyebi te bavideo yango mwasi il faut osele video ya omonana bomonana te neti ngai mpe mobali nanga senga video oh papa yaka omona yango aleni yaka na yo soki so natindelo après obomi na oya te obeba na opublie te yaka tosala nango farafara ngai namona ngai mpe yosala ngai mpasa tomisali kamba moko te donc eza vraiment mpasi tosila maloba na makambo eyebeti biso na motu tolembi kozela baresultat ngai kutu batindela ngai mpe su te botinda ngai su te pardon natindela oyo mosusu oyo natransferele yo te na baye pardon omoni babilimo mosusu tokotisa na babiloko totala oyo tomona yango tozomona yango peut-être eza banews bavie mais il y a des choses derrière ça il y a des esprits derrière ça eza baesprit derrière ça eza bato tosambela makasi parce que tokomi na temps moko boye diable atelemi mpenza donc atelemi omona mama kobima na mwana ne un jour bomona ngo kaka yaya kolinga abima na leki na ye aliro tokendele oyo yango bapapa oyo bazali bato yando omona mosike showbiz esimba monde vivra vera yango so tovivre toomona ngo ka vraiment tokomi na biso na suka émission na biso kande tolobaki tomeka osolola yango tokontinue mambo eza ebele vraiment tosisa réunion tomeka na okontinue sumaka mosusu tobeta suma solo kuna na famille bashiko kuna esu mutu deya akufi na ye deya bakundi na ye me makambo ezobimaka asika obima donc tolembi donc on se retrouve au prochain numéro donc Chati la star toyebi te okoloba susu nini tomona na su jour nini. Merci beaucoup Nadège, merci pour Nayo Naibiki Oyo Tcha Libanga na chaîne Nanga en tout cas de cœur avec toi donc des gros bisous tous à Kassage toutes les filles de la RDC tous à Sage Bolingo Izaka photo mtakalate Bolingo Izaka ka vidéo te Bolingo Izali tokolinga nga la Facebook to balani pe to boti bana to sali foyer ba koko pe ba bimi donc bolingo ezaka raté question to mona na Facebook nde to suksi bolingo wana non alors o nyoso to linga nga oza pour ça ko balanga un jour pour na balana nga te na célibataire moninga sans engagement monia engagement ta moko te ezate to ezate la te la suka ozotia na otembe bo te yango ya tembe tembe ko ezate engagement ezate naza libre donc soko lingi engagement nanga obalanga un jour kosenga photo mutakala te sikanga vidéo te pona otinda nanga te na ba mama nyonso eleko donc yo moto ngo bandana nu Chati etika na yo soki pe mbongo na yo po tindela nanga ezaka pona photo mutakala donc to tika na biso bolingo peza nango pete parce que mbongo o wana obanda otindela nanga nini to kosa pe ba démarche kana kei to ye sika moko to kutani mambo bele pa nanga tindela nga ta nini nakotinda te nakate mambo bele ya nini nalata nanga jipe mukuse omweke na kangi nanga photo nanga tek na jipe nanga mukuse omoni soko omona nini mais ngai na juna filmer leo jamais
so na rata mambo ebele pano po to eza nango eza savon te esilaka te toya tokutana kaka kuna sa ya sikonga na komi kuna benga ngai. Merci beaucoup, Nadège. Au revoir.